Okay. Pour nous les catholiques, c'est une grande journée. Et voilà. C'est l'entrée de notre Seigneur Jésus-Christ dans le temple du Seigneur. C'est pourquoi on dit Hosanna, Hosanna, dans moi na David. Hosanna, 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 dans moi na David. Hosanna, 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 dans moi na David. Bandeko ba Kristu bana balibota ya Nzambe. Batata ba mama bilenge pe bana boboto. Ondeko. Boboto lisusu. Ondeko. Ondeko. Esengo. Esengo. Olingo. Bandeko. Yambo yako banda misa esantu na biso. Otali ndeko aza pembeni na yo. Opesi ye mbote. Elembo yako yebisa ete boye ibolamu ondako ya tata. Bakangi nanu ba telefone na bango te basengeli kokanga yango mpona kobebisa milulu mya misa esantu te. Akobikisa bato na pasi mpe na liwali ya ye okuruze. Yesu ayingeli o Yerusalem na kembo lokola Mesia. Azali mobikisi wa bato oyo akolonga banguna banso. Na misa tokosambela lelo tokokumisa Kristu mokonzi na mandalala pe na nzembo. Tokotanga pe malozi ma Yesu. Elongo na ye biso pe tokotambola nzela ya pasi ekokomisa biso o Yerusaleme ya likolo. Boboto. Ondeko. Bandeko. Dango to bandika resimo kino lelo to lengeli mitema to kilibikila to bongoli mitema mbala na mbala to lendisi mobeko mwa bolingani bongo lelo to sangani awa elongo na bakristu babikolo biso to ingela omobombamo mwa pasika mwa mokonzi wa biso malozi maye liwali ya ye nsekwa ya ye po ya kosala ina inso yeme aingeli omboka ya Yerusalem bongo biso tokokundola mambima na masantu tokolanda mokonzi bongo biso pe tokozwa ngrasa ya ye ya nsekwa. Bandeko sikawa nganga Nzambe akobenisa mandalala mabiso na mango tokokumisa Yesu Kristu otango ya sango elamu pe ya nkemi. Tosambela Nzambe wa bokasi bonso pe wa bolingo osantisa mambila maye na bobenisi bwa yo bongo biso esika tokolanda mokonzi na sai tokoka kokoma na nguya ya ye o Yerusalem ya likolo yo zali mokonzi obileko biso seko. Amen. Bandeko sikawa nganga Nzambe akoleka okati ya biso na mai mabenemi
kasi boningisa mandalala mabino te. Botombola ngo, totomboli mandalala kasi toningisa te. Bakomi pene na Yerusalem, omboka ya Betfage na Betani, pene ya ngomba ya ba Olive. Yesu atindi bayekoli babale, alobi na bango, bokende omboka bozali komona kuna. Soko bokomi wana, bokokuta mpunda ekangemi, yango mwana ekumbi na ino moto moko te. Bokangola yango, boya na yango awa. Soko moto alobi na bino, bozali kosala nini? Boloba na ye, mokonzi azali kosenga yango, mpe akozongisa yango noki. Bakei, bazwi mpunda ekangemi na nzete, pene na monoko mwa lopango. Bakangoli yango, bato bazali wana batuni bango, boni, ponini bokokangola mpunda? Bazongisi maloba bobele lokola Yesu ayebisi bango, pe bato batiki bango bakende. Bayei na mwana mpunda epai ya Yesu, babwaki bikolo bya bango ompunda. Yesu amati yango. Bato mingi batandi bilamba bya bango na nzela, basusu bakati bitapi bike obilanga, babwaki byango onzela. Bato batamboli liboso na baye balandi na nsima, banso bagangi, Hosana ye, Hosana ye, Hosana mwana wa David. Lokomona yo
bamama bandeko bana banzambe boboto ndenge touti koyoka na sango elamu yango mpe biso tolingi kokokisa awa nsima ya bolekisi mikolo oyo eleko ya karesimo lelo tolingi koyingela mpe tozali koyingela oposo esan tokokundola ndenge likambo esalemaki na ntina te biso mpe tosala yango. Yesu Kristo azali koyingela o Yerusalem, biso tokoyingela o ndako ya Nzambe lokola te Yesu Kristo azali koyingela okati ya motema ya moko moko wa biso. L'entrée de Jésus au Bethléem. On appelle ça le...
litangi ya mibale. Awa Yesu Kristu andimi komikitisa pe atosi te na liwa. Tata atomboli ye, akomisi ye mokonzi olikolo pe ose. Mokanda mwasangukolo ona bakristu bafili. Oyetengi ya mibale, molongo mwa motoba kino mwa zomi na moko. Na limenya lisusu bandeko, tolanda litangi. Bandeko, Yesu azalaki omolongo mwa Nzambe. Ata akokani na Nzambe penza, amikumisi na koya yango te. Kasi atiki nkembo ya ye, andimi kozala omolongo mwa baomo. Akomi moto pamba lokola biso. Awa akomi moto, amikitisi na ino, atosi te na liwa ya koroze. Yango wana, Nzambe atomboli ye, apesi ye kombo eleki kombo nyonso. Baye bonso bayoki kombo ya Yesu, bakumba makolongo, odikolo, onse, pe omboka ya bawa. Pe bonso basakola te, Yesu Kristu azali mokonzi. Po ya lokumu na Nzambe Tata. Bandeko, liloba ya Nzambe wana. Malozi mamokonzi wa biso Yesu Kristo. Kombo ya Tata pe ya Mwana pe Limo Santo. Amen. Malozi mamokonzi wa biso Yesu Kristo. Lokola ekomami na Santo Yesu na
Olibana, Yamana, Mongo.
Pilato abimi atuni bayuda Onini bokofunda moto oyo bazongisi Pilato alobi bayuda bazongisi Petro atuni Yesu Yesu azongisi Pilato atuni Yesu lisusu Yesu azongisi Pilato alobi na bayuda bayuda bakangi Barabas azalaki mobomi na moyibi Pilato aluki nzela ya kobikisa Yesu kasi bayuda na baganga bakangi Pilato abimi na Yesu olibanda alobi bayuda bakangi Pilato atuni
basengi Pilato abongola. Pilato azongisi basoda bakamati bilamba bya Yesu baweli na zeke elamba eye basonaki na maboko pene na kurusi Maria telemi na Maria Magdalene na Yohane. Yesu atali mama waye alobi mpe alobi na Yohane Maria keikuvanda umboka Yohane emoni Yesu te monso masalemi alobi posa ya mai bapesi Yesu masanga bololo esika ya mai Yesu ameki mambo akumbi moto pe akati motema.
Bien chers frères, bien chères sœurs, avouons que le Seigneur nous gratifie d'un don merveilleux. Ce don a un nom, c'est la semaine sainte. Une semaine, l'unique du temps liturgique qui est nommé semaine sainte ou semaine de l'amour. Frères et sœurs, nous y sommes. Avec cette célébration eucharistique, nous la vivons déjà. Aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux. Nous sommes en train de célébrer l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, où il fut acclamé par la foule, agitant des rameaux, parce qu'ils avaient cru en l'amour que le Christ venait leur témoigner. Aujourd'hui aussi, nous sommes en train de commémorer la passion du Christ et sa mort sur la croix pour démontrer à quel point son amour était et son amour est pour nous. Bien chers frères, bien chères sœurs, c'est ici que nous pouvons nous souvenir de cette belle parole. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Oui, son entrée à Jérusalem traduit son amour et sa passion suscite l'amour. Cette semaine sainte, semaine d'amour, semaine formidable, semaine inoubliable, semaine pas comme les autres, nous allons la vivre et nous la vivons déjà. Le jeudi saint, nous allons vivre l'amour de Jésus en instituant la messe et les sacerdoces. Le vendredi saint, nous aurons à cœur cette parole de Jésus. Ma vie, personne ne me la prend, je la donne moi-même. Et c'est sur la croix, au nom de l'amour, que Jésus va donner sa vie. Nous allons tous ensemble, comme un seul homme, convaincus, nous allons suivre Jésus jusqu'au pied de la croix. La victoire de l'amour sur la mort et sur le péché sera célébrée lors de la veillée pascale. Oui, le mal ne peut pas avoir le dernier mot. Par sa passion et par sa mort sur la croix, le Christ nous ouvre le chemin vers la résurrection et la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, si nous mourons avec le Christ cette semaine, avec lui, nous vivrons. Si nous souffrons
avec le Christ cette semaine qui est sainte. Avec le Christ, nous régnerons. Mes frères, mes sœurs, la semaine sainte est réservée aux personnes saintes. Rien ne nous empêche de vivre, surtout de gérer cette semaine comme des saints. Banabanzambe Mokoto, Ondeko, Toloba lelo, te tozwi epai ya Nzambe likambo monene, likambo yango ezali na kombo na yango nini? Poso esante. Pamba te na mobu mobimba bobele poso yoko ebengami poso esante. Pamba te ezali poso eye ekolakisa biso bolingo suka te ya Yesu Kristo. Yesu alingi biso na bolingo suka te. Tozali na kati ya poso yango awa tozali kosepela olosambo lonene ya misa liboso mpenza boyingeli bwa Yesu Kristu komboka Yerusalemu. Esika eye bato ebele bayambaki ye na mandalala, pamba te bayebaki te Yesu Kristu ayei kolakisa bango bolingo bwa ye. Mpe balobaki Hosana ye, Hosana ye.
Yesu Kristo atikeli biso. Atikeli biso losambo lonene ya misa oyo ezali mama na bisambo oyo ezali lipakuli nene ya kolakisa bolingo okati ya biso. Bongo awa atikeli biso misa esengeli mpe na baye bakosala misa atiki bonganga nzambe. Mokolo mwa mitano mosantu ezali mokolo oyo tokokundola liloba oyo euti epai na ye moko bomoi na ngai. Moto moko akoki kokamata yango te, kasi ngai nakopesa yango. Mokolo mwa mitano mosantu nde tokundoli ndenge nini na bolingo Yesu Kristo apesi bomoi wa ye mpo na biso na kuruze. Yango wana mokolo wana biso pamfu lokola moto moko tokolanda Yesu Kristo te na se ya kuruze. Tokoyoka soni te, tokobanga te, tokoya kopesa limemia oyo esengeli na elembo ya limiki na biso. Yango nde nini kuruze. Bongo elonga ya bolingo, elonga ya bolingo, elonga oyo elongi liwa, elonga oyo elongi masumu nde tokokundola yango na poso esante. Pamba te poso wana ezali poso monene oyo ya biso na ntina te mabe manso makwei ye Yesu Kristo anyati yango na pasi liwa pesekwa ya ye. Yesu Kristo afungoleli biso nzela ya sekwa, afungoleli biso bomoi boye bozangi suka. Yango na bandeko poso eye awa tozwi yango olikabo. Poso eye epesaki na baye balingi kokoma basantu. Poso esantu ezali mpo na basantu. Tosala manso biso banso tozali awa na ntina te poso eye tozala mpenza basantu. Mosantu akomonisa te azali mosantu ndenge nini na ndenge akokangama na Yesu. Poso eye biso na Yesu pantalon na tokotika ye alakisa biso bolingo oye azalaki na yango mpona biso. Poso eye tolingi topesa ye ntango ya losambo kobanda lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Mokolo moko ezala mokolo mwa losambo. Poso eye ebengami mpe poso ya bolingo. Mokolo moko tokokisa mokano mwa bolingo obele ndenge Yesu Kristo atikeli biso. Poso eye poso esantu. Poso eye epesami na basantu. Biso banso tozala basantu po te tolekisa poso eye mpe tozwa bagrase ya nyonso Yesu Kristo akani mpo ya kopesa biso. Oyo azali na bato ya koyoka, oyo alingi kozala mosantu na poso esantu